Désignation, il y a président, il y a CENI, 6 confessions religieuses Oyo. Bah déposer bah PV na bango déjà dans l'Assemblée nationale après moratoire bah PV bango il y a 72 heures kasi et salami sans qu'on consulte bandeko Oyo il y a 5 topé il y a SSC bokolanda yango na édition il y a mokolo ya lelo. Sénat pe côté na ye adopté qui projet de loi portant prorogation il y a état de siège pe boyebi ete mikolo Oyo guerre ezali entre ministre il y a EPST pe inspecteur général il y a finance Jules Alingete ezali ko benda na mikolo oyo bato bazali ko lobela likambo wana mingi lelo réaction ya parti na ye UDPS oyo balobi ete bango mibale bazali bana ndako donc ezali makambo moko ezali interne ba ibi ndenge ba kobongisa yango biso magazine kali beto profitaki na occasion wana pona ko lobisa pe population kaka sur likambo yango wana ezali quelques sujets oyo toko développer na édition ya mokolo lelo NB News première chaîne d'information en continu na Lingala. Édition il y a jeudi 19 août 2021 oyo nazali na plaisir ya ko présenter bino yango pe na souhaiter bino bolandi malamu. Si confession religieuse oyo ba décider ko déposer ba PV na bango dans l'Assemblée nationale sans pourtant causer la consensus oyo esengeli salema entre bango na bandeko ya 5 PSC bolanda reportage oyo. Na uitani désignation de membre de la commission électorale nationale indépendante CENI na Mukuse, église de réveil du Congo, église indépendante du Congo, communauté islamique du Congo, église kimbanguiste paix armée du Sali, église orthodoxe, va procéder qui outa mercredi 18 août na soirée na dépôt ya procès verbal na bango na Assemblée nationale sans quoi attendre fin ya délai supplémentaire au Bakordaki Bango, les 6 confessions religieuses au Baserenisaki na siège de la commission d'intégrité et de médiation électorale, Bakendaki ko déposé à Bango procès verbal avant même que temps bapesa qui bango ya 48 heures est expiré. Donc signaler que l'église catholique peu protestante et Namkuse ba adressa qui requête d'audience na présidence de la République pour la Kozala. Urgemment récit na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que selon Marobala Bango na stade au makambo komelika ka chef de l'État nde ya comme ma solution na situation oyo. Tobo sanate que bandeko ya FCC Lamuka ensemble pour la République INC baboya ki kozwa part na ba travaux ya commission paritaire ya majorité pour opposition oyo. Assemblée nationale et salaki pour na ko former nouveau bureau ya CENI afin que makambo élection écoute na mosala kasi tango consensus entre la convention religieuse bapesa ki bango 3 jours peut 2 jours de plus solution et jamais kakate ba vandité ba okanité mal 6 autres confessions religieuses nangam na bango et si bazwa ki décision pe bakenda ki ko déposer ya bango procès verbal affaire oyo et tikali à suivre tant sous chef de l'État ndako ko pesa solution to pe Assemblée nationale et koluka solution kasi mikolo zali ko kende tokoyeba nini koya na mikolo zali koya qui vivra verra Kinshasa et l'équipe partout. Lobi na Sénat ba adoptaki projet de loi portant prorogation à état de siège ndenge bandeko na bango ya Assemblée nationale ba salaki bolanda reportage oyo. Après, députés nationaux, sénateurs autorisés en seconde lecture, prorogation, il y a état de siège décrété dans Nord Kivu na Ituri. Ils allaient qui lors y a plénière moko convoqué na visioconférence moko le lobby mercredi 18 août 2021. Ils a bongo 6e prorogation, il y a état de siège. 81 sénateurs bazwa qui part na plénière yango pe bango nyonso ba vota qui pour la nouvelle prorogation oyo. Quelques sénateurs ba formula qui ba recommandation na ministre ya justice Rose Mutombo délégué à gouvernement pour na ko solliciter prorogation oyo pour na obtenir ba résultat attendu à état de siège. Président ya Sénat M. Batu Lukwebo atalisaki que objectif ya l'échange oyo wapi moko te azo qualifier évaluation eza pona ko permettre na bango nyonso ko tala ba sénateur peu gouvernement na même direction à savoir victoire finale pe
durable pour le développement moko durable na partie oyo ya territoire national suite à autorisation en seconde lecture oyo loi oyo kozala transmis na président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la promulgation Kinshasa et l'équipe partout. Likambo ya 13 millions de dollars oyo ebimaki pona makambo etali TENAFEP ezali ko continuer ko créer ba réaction ya ndenge na ndenge lelo côté ya UDPS pour être tenu moi ba azali moko ya ba membre ya parti présidentiel côté na bango ba réagir pona ko loba ete toni moi bana Jules Alingete bazali bana ya ndako donc ezali problème moko interne oyo ezali maloba ya CG Augustin Kabuya ya UDPS bolanda reportage oyo proposé na Naomi Pila. Moko ya ba cheval de bataille ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali instauration ya justice équitable pe état de droit ou tabo koti na ye na pouvoir président ya RDC azali ko promouvoir justice pe ko lutter contre corruption lisusu côté le melaba détournement ya ba bien ya l'État pe ba deniers publics na boyenanzela ya inspection générale ya finance IGF na mukuse chef de l'État azali déterminé ya kozungisa misolo nyonso na trésor public pour servir na ba intérêt ya population. Kasi boye bakeuta tango wana ba dénonciation mingi sur ba prétendu détournement ezo salema na IGF pe bato mingi bakomi kobanga ressent dénonciation eza prétendu détournement ya 16 millions de dollars na EPST. Ma dénonciation yango ministre ya tutelle ya enseignement primaire secondaire pe technique asalaki point de presse pour na kotalisa comment ye azali innocent bongo wana ezali mbongo oyo kofuta basurveillant ki na ba preuve ya TENAFEP kasi na ngambo na ye Gilles Alengete inspecteur général ya finance atalisaki ko ye alobaki likambo wana pour que mbongo eleka na banque pe bafuta ba nyonso basalaki mosala ye azali kaka na posa ke nyonso esalema malamu pour que misolo ya l'État eye bana bisikani ne bimi pe bisikani ne keyi. Sima ya quelques jours ya discorde entre les deux personnalités inspecteur ya IGFP ministre ya EPST kasi Union pour la démocratie et le progrès social UDPS na mokuse e bimaki pe na silence moko ya lobby lors ya matinée politique moko ezalaki organisé na siège na bango Augustin Kabuya secrétaire général ya UDPS a s'invité na débat oyo ezali ko opposer inspecteur chef de service ya IGF Gilles Alingete pe ministre de l'enseignement primaire secondaire pe technique Tony Mwaba autour ya ba fonds ezali destiné à la paye ya ba surveillant ya test national ya fin d'études primaires ya talisaki que source ya likambo o ezali nango kaka incompréhension rien à voir na détournement ya talisaki les sources que IGF eningi kaka bongo est respecté sur qui normal c'est-à-dire eleka banque pour na paye ya ba enseignant kasi ministre ya EPST azali ko trouver que ko fongola compte pour na kofuta enseignant kaka 40 000 francs ya pamba ezali nango kitoko ata mukiete problème ya langage ezali na kati na problème ya compréhension pe koluka compromis rien à voir na likambo ya détournement pour ministre o azali pe ya UDPS azali ko soutenir des visions ya chef de l'État. Tobo sanate que langage o ezali adopté ou ta debi ya dossier o pour ba combattant ebele ya UDPS bazali ko soutenir problème o kolobaki ezali problème interne entre deux bana UDPS o bango nyonso mibale bazali ko mema vision ya chef de l'État donc bakoki ko bunda te po nyonso il faut salema pour l'intérêt à population congolaise. Donc dossier etikali à suivre parce que ça a un problème de compréhension puis de détournement baluka solution pour que balandela vision à chef de l'État ou aloba qui le peuple d'abord paix instauration ya état de droit UDPS appelle ça exemple ndenge elobaki secrétaire général naie Kinshasa et l'équipe partout. Kaka na même ordre d'idée biso magazine KLB to kitisa ki micro na terrain pour na kotuna na population sur likambo yango bamoni yango ndenge nini bazali bongo awa na micro ya Peggy Ilunga. Le montant oyo ministre azui par rapport au lekende na nzela ya banque wana ezali tentative ya vol donc ezaki moyibi eza malamu te parce que IGF azali ko contrôler mutu tout
ministre ya IDPS aza nani? Aza comme tout un citoyen. Donc inspecteur a droit à contrôler. Ceux qui bazo boya alors batika na bango to continuer ka na système ya koyibaka. Ceux qui balingi que non, ba ministre ya IDPS ba contrôler bango te. C'est que loi ezo coexister te. État de droit il faut ba respecter. En tant que président de la République, alobi état de droit. État de droit cause à la kaka na ba citoyen ya ba parti mususu. Oh ya IDPS ba contrôler bango te waneza mabe. Il faut bango bazala exemplaire parce que baza na pouvoir. Tant Kabila zalaki na pouvoir, ils étaient les premiers ya kolobake Kabila zo salamabe, Kabila zo iba. Bango baye pour un système obotolobi état de droit. Donc Moutaza Likola Mibeko azate. Ozala ministre à IDPS, ozala ministre ya WAP. Ceux qui IGF akiti, il faut ça le contrôle. Ceux qui sengi bakango bakangyo batio kuna na prison parce que ozana toujours l'esprit ya kimoyibi. Oui, ba ministre nyonso baza ba problématique o balinko sala pour la population te o balinko landa état de droit te ya fachi béton. C'est que bazo salir ye. Alors so ba salir président de la République na 2023 to voter ndenge nini. Donc il faut ba respecter état de droit. O biso to lingi peuple congolais yango wana muto aza likola mibeko azate. Tony Lwaba atika bisala sala zo sala wana parce que ye aza ministre ya IDPS te, aza ministre ya République démocratique du Congo. Mosala zo sala aosa la bana mboka aosa ya IDPS te. Donc ndenge za wana makambo o etali yena Gilles Alingete. Gilles Alingete aza inspecteur général ya finance. Aza loko la liste ya chef de l'État pour na contrôler la chaîne de dépenses nyonso et zo salama. Mais moi je pense que tango l'État a besoin de mbongo pour la misala. Mais inspecteur finance a pour la contrôler mbongo les autres qui wapi pour la contrôler chaîne de dépenses. C'est ça. Pour la mine acharnement. Bango balingi mbongo nano ebimi. Mutaseli mbongo a détourné mbongo. Alors tango inspecteur ya finance tango akoya bamoni que non mbongo est détourné. Justice a ya kangi mutu tango okangaye baboke na prison mbongo a déjà ekena na compte na ye et comment on a été. Non, raison pour laquelle en tout cas chef de l'État télémi que non yé inspecteur des finances monsieur Gilles Alingete tango l'État a débloqué mbongo pour la misala na ye inspecteur des finances soit à la wana pour contrôler la chaîne de dépenses nyonso soka boyi wana et quoi prendre on s'apprend les gars na yemoko wana za intimidation akosamba na Gilles Alingete par rapport à quoi bon jusqu'ici tu se comprends parce que c'est comme s'il y a une discussion un peu confusion c'est à dire quoi Tony Lwaba azo de mentir à l'obi bon wana atikala ko bimisa ngote mais toujours battre ce qui a solo IGF à découvrir il y a solo que Tony Lwaba détourner bon on ne sait pas parce que pour l'anglais tout la justice pour toi ce qui a solo que Tony Lwaba a détourné bon ya ba bon à tena fait parce que pour éviter il a démentir à l'obi bon wana et à cela qui démarche tant on sali démarche justement ministère ya finance et accorda qui jusqu'ici bon on a niveau ya banque et tout qui donc et qui est noté bon on ne sait jamais mais pour la loi effectivement parce que pour bon normalement il faut vraiment à niveau ya banque moi en beaucoup ya batote le depuis matin pour la sala non ne paye ce système ya balkanisation donc tout argent à l'état ou tout normalement il faut dans la banque même matin makambo ya tena faible pour la contrôle ba contrôler ya tena faible. Armée abomi lisusu 10 miliciens Kodeko mokolo ya lobby bolanda yango na reportage oyo. Ba forces armées à République démocratique du Congo babomi 10 miliciens ya coopérative pour le développement du Congo Kodeko na région ya Lisei na Itendei na secteur ya Banyali Kilo na territoire ya Djougou province ya Ituri. Porte-parole ya opération militaire na Ituri ndazali ko affirmer perte oyo ezalaki infligé na ennemi lors ya ba offensif ozalaki mené na zone wana mokolo ya lobi mercredi 18 août 2021. Ba forces armées ba neutralisaki 10 miliciens Kodeko pe plusieurs blessés bazali bongo na zone ya l'ICIP Itendei lors ya contre-attaque moko ya armée yango et permettre ko déloger ennemi pe ko za contrôle ya ba localité nyonso ndenge indikaki lieutenant Jules Ngongo na communiqué de presse oyo asalaki mokolo ya lelo jeudi 19 août 2021. Par ailleurs, 3 éléments ya armée pe bakufi
kaka na bitumba wana ndenga zali ko souligner même source. Et c'est là que noter que ba hélicoptère ya combat ezalaki wana pe lisusu pona ko renforcer ba forces armées pona ko appuyer ba troupes ou bazalaki na mabele. Pour l'instant ba opération ezali ko continuer. Asi lisusu batali sibiso 2 personnes bakufi pe 2 misusu bazali blessés grièvement na attaque moko ya ba rebelle pembeni ya cité minière ya Kisengo na territoire ya Nyunzu na province ya Tanganyika. Information ezali bongo rapporté mokolo ya lobi mercredi 18 août 2021 na administrateur ya territoire yango Hubert Kanza o ezali ko préciser que ba malfrats o ba opéraki à partir ya 22h ti na Tongo. 2 morts et 2 blessés graves. Oyo ezali officiel o mali na ko déclarer sikoyo. Inquiétant oyo esalemaki ko banda le 17 na le 18 août 2021. Ba homme armé oyo ba bandaki ba opération na bango na 22h ti na Tongo. Ba blessé bazali bongo hospitalisé sikoyo. Tori ko préciser sur identité ya ba rebelle oyo kasi ezali juste ba malfrats ndenge Hubert Kanza administrateur ya territoire oyo atalisaki. Chef ya entité oyo Alobete azwaki réaction ya ba autorité provinciale notamment au ministre provincial ya intérieur pour la prise en charge ya ba blessé yango. Ba groupe armé oyo bazali souvent signalé na zone oyo notamment ba toa apana pale na province ya Maniema oyo bazali ko commettre ba tuerie pe lisusu bazali na base ya ba déplacement ya population. Il y a quelques jours chef ya gouvernement ya Kisengo a talisaki na interview moko pe alertaki sur ba déplacement massif ya population oyo bazali ko kima insécurité na 4 villages ya territoire oyo. Journée mondiale ya photographie et banda wapi nani ya sala yango ba détail awa nanomi pila. Le 19 août de chaque année, il célèbre la journée mondiale de la photographie. Il y a quelques années, il a proposé une célébration et la journée mondiale de la photographie. Sur la date, il y a le 19 août, ils allaient hasarder parce qu'ils allaient coïncider une invention officielle la photographie. C'est que les animaux photographie du gouvernement français à l'époque, le 19 août 1839, célébrer l'invention aux qui bongo daté na 4 ans déjà. Invention en salemaka na Lubrecker, inventaire la photographie. Utatangoana photographie et ça la chemin nango ti comme outil privilégié à témoignage historique il y a journalisme puis la découverte il y a bongo na bongo photographie et zali moko ya ba initiative et ça la kama kasi na domaine ya histoire o ekoki ko bomba témoignage topé ko bomba parcours ya moto yango ezali célébrer mokolo lelo parce que ezali moko ya banzela ya ko partager souvenir lelo o na ba nouvelle technologie photographie ezali ko permettre motu abatela pe a bomba parcours na ye nyonso muta bo bébé kino akokufa. Histoire ya photographie ezali ko uta na 18e siècle yango ezali ko remonter plus haut parce que batu bazalaki toujours na posa ya ko bomba ba image topé histoire na bango lelo photographie ekomi na mokili mobimba moko ya ba élément oyo esalaka ke batu ba bomba ba archive na bango. Technique ya art graphique et utilisaka lumière pe ba radiation électromagnétique pour na produire ba image. Yango elakisi que photographie ezali ensemble ya ba technique pe ba procédé ba matériel oyo permetaka ba enregistrer ba image fixe. Terme photographie ezali ko désigner image oyo bazwi na nzela ya appareil oyo ezali technique yango ezalaka obtenu après explosion puis traitement ya couche sensible. Terme yango ezali ko désigner lisusu branche ya art graphique oyo ezali utilisé d'une manière technique pour na kobimisa image ya moto to pe eloko songo. Tozali na batipe ya ba photographie ebeni kasi na tango na biso tosalaka ba photo oyo esalaka koto partager liboso ezalaka mingi oyo tobombaka na bandako yango ekufa te kasi lelo oyo ekoma beaucoup plus ba photo na ba téléphone na ba ordinateur ba photo électronique oyo tokabolaka na ba réseaux sociaux pe bipai ya bongo na bongo. Lelo mokili ezokanisa pe ezocélébrer photographie oyo ezali ko retracer histoire ya moto na se na mabele kasi na cadre wana pe ezali toujours important ya ko célébrer pe ba oyo basalaka mosala
ya kozwa ba photo to ba professionnel ya art ya photographie ezali très important kokanisa bango pe bao nyonso bakelaka photographie po grâce na bango tokoki ko retracer histoire kanisa kaka soki photographie ezalaka na tango ya Biblia mais lelo oyo tozali na photo ya baye nyonso basala histoire donc photographie ezali moko ya ba art oyo ko révolutionner mokili na biso pona ko batela pe ko conserver histoire yekola kokanga ba photo pe ko bomba yango ezali ko retracer histoire na yo pona domaine na yo moko saka atako pona vie na yo moko ezali très important. Kinshasa et l'équipe partout. Combien de temps il faut que tu na baïba ou tu kobala na sika avant que tu visiter bango webe te libala ezali processus moulayi et sengaka concentration ma kasi pour te bato ba réussir yango biso magazine kaini beto kitaki micro na terrain pour na kotuna na population combien de temps oyo esengeli na bato ko tikela bango après libala pendant que nous visiter bango Peggy Ilunga azali awa pe merveille mobende pour la commentaire. Préparatif ya mariage ezalaka na ba étape ebele pe toyebi ke ba couple bebe bazwaka temps ya kobongisa ngo malembe ba démarche wana ezalaka fatigant wapi mwasi na mobali baza toujours en mouvement yango ezalaka malamu bazwa mwa temps ya repos après kolekisa ba cérémonie nyonso yango na ba entreprise mo ebele soki moto abali azalaka na droit ya au moins 5 jours pour na repos. Kasi ya pas ezaki ba famille mingi bazalaka na mauvaise habitude ya kokende ko rendre visite na ba marié sans même que bazwa temps ya ko savourer ba bon moment ensemble bango mibale na ba famille mususu kuto ko mona kaka ta mwana bango azokende déjà batindeli mwana moko ba kende na ye sous prétexte ndezi après bango moko pe ba bandi ba visite mingi makambo wana ezalaka na ba famille ya mwasi mobali ya koloba na ete surtout ke libala eza ya sika me na motema akoyimayima koto mosusu pe ba camarade soki moninga na bango abali mitema na bango ekomi moto bakende kaka kotala comment est-ce qu'azo vivre ba oyo pe ya critique bakendaka kaka mpona kocritique yango biso magazine KNB News tokitisaki micro pe totunaki na population kinoise soki combien de temps il faut kotikela ba marié mpona kokende kotala bango avant mariage. Soki mutu asali cérémonie wana ezwaka mutu énergie makasi il faut azwa temps moko boya se reposer pour savourer pe elengi oyo asali ya mariage na ye. Bon délai vraiment ezalaka ça dépendre na ba marié ça dépendre vraiment na ba marié mais déjà un mois c'est bon voire même 3 semaines déjà c'est bon quand même moi pendant 3 semaines wana bazali ko savourer amour na bango ensemble na kimia si ya c'est que tout le monde peut compléter. Bon, comme c'est Zalibala et Sika, après 2 semaines, une semaine après, un mois, comme il faut visiter, après Zalibala et Sika, après ça, vanda, salon bolingo na bango bien pour bandenge ya ko vanda na kati ya libala na bango. Ba pa pe ba ko ya tabino na bongo te pour ba pesi bino répondre na musala, fallait na bino mbale, bo vanda entre moi na mobali après un mois. Plutôt 2 semaines bandeko ba komi ko visiter bino na bandako ko baya otala bandeko wana kozala pressé ya koya kotala bandeko na kati ya ndako na bango eza penda kitoko te eza ça dépend bamisusu bakoya après mariage 2 jours bayetel bamisusu bakoya dimanche une semaine donc eza ça dépend kaka ya ba visiteur quoi nde ba otala bato na bango on va faire mariage. Si on a une semaine, papa manano parce que après une semaine, papa fait une sala, il peut bandi ba makamaniken qui ba visiter peu bakoya. Après une semaine, avec un rapport à la cadeau, après c'est que ko pe ba pe bazo ba cadeau le ko la baronde ba ça mariage. Moi on a la volonté nanga. So na sali to panzi, la mon qui était na pesa mama kilo nanga te yoko yo. Pe abe ça pe mama il logo ça la bien. Mais bon ba la tentation batala so semaine après na sima ba ke kotonga. Mais qui a encore rassuré à y la vendité alors ma comme tout ça c'est ça le conseil à ba sœur ou ba sala ba bon tiki la ba marié ta ba paiement parce que ba auto ba na sika to ba lobi ba auto ba sala ni c'est ça. Bon après mariage ceux qui papa sala ka papa ça ka répondre comme sala so pe maman sala ka ba ça répondre comme sala auto até kaka mikolo ana rozwa repos
pour normalement moi c'est mobile so babalani bapesaka repose alaka ya 1 mois toza pe na batu oyo bayaka na banda kusa avi ya mutu amoni mo c'est mobile bovandi omona pe basemeki yo bazalaka baye aye na ekaka yebi ke faut tika tamba tu bavanda na bango ba savourer lune de miel na bango mais omona kaka mutu aye peut ko déranger bango mais normalement batikela bango 1 mois pour bavanda pona lune de miel na bango za pena basime mususu aye ka aye ko tungso ka aye ka cadeau wana wa mona ki bapesa ki na mariage mais le temps o sengeli ka ya rozwango mais ya ye ezalaka mabaku pona biso mais normalement batikela ka bango 1 mois pour na lune de miel na bango. C'est vrai que ça la kama pasi ko sala mikolo ebele sans pourtant ko mona mwana ndeko tope muninga na yo oyo bo mesana ko mona mikolo nyonso kasi il faut ko tikela bango ata 5 mois ou plus pour les la paix dérangement na part na bango te. Pourquoi qu'on la pressé bon soki après mariage ba voyager yo ko futa billet pour kende ko tala bango place ba ko kende Kinshasa et l'équipe partout. Merci pour la confiance et fidélité. Nabino Rosali Kolembate kopé sa première chaîne d'information en continu. Nalinga la KNB News Oyo Ezali wana kaka pona ko informer bino d'une manière très professionnelle pour bribete awa formol et les kakate topé sa bino biloko ya solo vérifiable Oyo okokota au monde que ezali bongo ndenge to lobi pendenge to sala bino musala kaka ndenge bolinga ka rédaction ya ba warrior ezali wana toujours ko continuer boulot pona ko servir bino tenge kaka bolinga avec impact na idéologie na caméra on azali kotala Peggy Ilunga on pense boy papa social toujours Peggy Ilunga pe exercice oyo bolinga ngo mingi na régie papa Timothée Kaembe édition ekumbamaki na merveille mobende toujours na coordination ya grand lieu en communication Jimmy Mukendi Chimanga lobby Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino